Mbote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli suko kuta na bino na journée lelo na poko na lelo ça dépend place boko landa émission oyo eza bongo mama Nicole Moisanza o asela kabino émission tozo kende wapi eza pour un changement de mentalité eza ko permettre biso vraiment to avancer na kati mentalité moko ya malamu eza ko permettre biso vraiment to zo pe ba information mususu ndenge na route naza vraiment na ba frère nanga congolais ya RDC ba oyo bateki bango na Libye na bokoyoka bandeko misusu témoignage na bango alors rôle la émission na biso toza wana vraiment pona kosunga na puis ko baksa na ba implice alors dans qui vraiment ko sala moi muke introduction avant na je la bino bandeko na bino na yo kisabino ndenge ni bandeko na bino ba congolais baza kuna baza koloba omoni biso ba congolais ya RDC vraiment naza ko senga vraiment nzambe a sunga. Bonsoir maman Janine Poi nzamba sunga peuple oyo omoni ba noir mususu makambe belé basalaka na biso ba congolais a différent ba kampe ba congolais basalaka na biso eza différent bozo mona congolais a trop vraiment na solidarité makaste par rapport à bikolo mususu voire même ba noir mususu voire même ba mindele omoni ba congolais ebele baza koloba ote na Libye kuna eza kaka ba ivoirien eza kaka ba somalien ba sénégalais ba maroc banani ba camerounais bonsoir maman Nadine intouchable ba congolais misu bazoloba te ba congolais baza kuna te mais ngai na poko lelo na uti kozwa information alors boyoka ba congolais oyo bakangaki bango na Libye ba photo musu bozo mona bandeko musu baza mwa ya mikuwa wana bandeko na bino pe ba congolais musu baza kuna congolais moko lelo ba uta ko transférer na prison mususu azalaki ko bela gravement malade. Bonsoir maman Teresa. Alors nazolo babwe pourquoi parce que ba congolais RDC baza vraiment na esprit moko ya baza trop solidarité baza vraiment na ba fitilité bo excusez nga naza ko mélanger te mais vraiment il faut au moins il faut to loba parce que eza changement mentalité il faut vraiment ko permettre bande comme ça ba changer. Bonsoir maman Liliane Ipondo, bonsoir Kana maman Bonheur, merci beaucoup na geste na yo na enveloppe na yo ekomaki papa Kamina bana tout sepeli maman Bonheur na papa nono nzamba pambola bino na enveloppe. Bonsoir maman na biso Prudence Yefa. Alors bande konanga ba congolais bolimbisa mwa muke pona bambote mais nazo linga na pesa bino information bino mo bozo yo kasiko ba congolais RDC oyo bateki bango na Libye na ba photo misu bozo mona batu bakufi ba photo misu bozo mona ba arabe wana batie minduki bande kona bino ba congolais pe misu baza na kati to sapena ba congolais oyo bango ba libyen ba bomi bango eza nango eza ka ba camerounais te eza kaka banani ba ivoirien te po omoni problème oyo ba congolais belé bazo misu bazo ba fo bandeko na biso misusu ya Afrique wana ba yaka ba poto na banzela na biso to yaka boité peut-être les appels na batu misu bazo ba bon mais boza ko ignorer que ba étudiant na biso ya inikin ba kita ki ko kende ko tanga kuna ba kota ba Algérie kuna ba Tunisie kuna ba kota ki Libye donc presque ba étudiant na biso et belé na minute yo ba na prison pe ba misusu alors bande konanga ba congolais bomoni même vidéo moko ya pasteur wa bengani mondimi na e po ba congolais biloko misusu ba comprendre raté ngana zo sala peine na bato ba bundela ka Congo o to telemaka po na Congo ba distraction au pasteur wana sala ko za la même payer pour affaire à distraire peuple congolais bozo mona même ba congolais na makambo o ezaka ya polémique vidéo wana ya pasteur wana bato ba partager jango 400 et quelques et puis nga onga na sala kinga moko etalami jour moko 20 000 vies et puis misusu wana na etalami ce qui ba 6 000 sur ba 7 000 400 personnes va partager vidéo ya polémique wana siko makambo onga na lobaka oyo nga na komaka oyo nga na teyaka omona m sur 30 personnes m sur 50 personnes mais ozana ba ami ebele donc ba ami onyo stona ba sala hypocrisie donc baza bato oyo balingaka place bazo mona polémique efandi place oyo bazo mona m sur mutu batike mutakala nde omona motivation ya bwato mais s'il vous plaît ezaka bana mikete mutu bakoko kitaka na ba niveau ya ba polémique misusu boy eza ba mikolo ba papa mikolo ba mama voir même kuto vidéo wana zo linga kutu
na supprimer yango parce que na ba vie wana naza nango besoin te nga naza nanga te mutu na ya kolobela ba vie te nga naza nde mutu pona to sungana et puis to lakisa na ba solidarité ndenge na yuti ko jola bino ba congolais na Libye na misusu o bozo mona ba mikuwa wana ba photo mikuwa bozo mona wana ba propre ba ndeko na bino ba étudiant ya campus misusu baza wana oyo bakanga bango pe banzala baliaka pete na misusu pe na minute na zolo ba bino ba congolais misusu ba uti kozala transféré soki pression ya gouvernement congolais basali effort te kaka bao bakotikala balesheke ozasko nde ba congolais donc gouvernement congolais ba oyo bosololaka na bato yango donc bokomisela bango message oyo bakitisa biso pe niveau bate ata kutango soki bobongiseli biso pe mboka yango bien te mais wana baza bapatriote botinda bato bakende ozwa bango bazonga na campus kuna baétudiant wana oyo bakende koluka baparent na bango badebrouye mwa moke misusu kutu baarabe wana bazwaki bango en otage basimbisa bango minduki batindi bandi osenga bango bambongo misusu kutu batindi bamessage na kini baparent na bango batindi mbongo mpo baliberaka bacongolais misusu. Alors gouvernement congolais il est temps beau s'organiser beau kende kozola biso bacongolais oyo mususu pe auti kozala grave bauti kobimisa ye. Tout à l'heure nazolinga sikoyo nayokisa bino bacongolais oyo na uti kozala na bango na contact en plus soki bazoloba bo comprendre parce que ba information mususu bazolinga kobimisa ngo te bandeko baza vraiment menacé ezo senga vraiment que non ndenge Côte d'Ivoire azwi batu na ye. Alors ba gouvernement congolais bo sala biso plaisir bo kende ko libérer ba congolais ba photo bozo mona ba misusu mikuwa wana ba congolais pe baza na kati. Alors boyoka ba congolais mais c'est triste car que non comportement ya communauté na biso ba congolais. Bonsoir maman Gétrude Bilongo vidéo on a sali lobby batalinga 20 et quelques mille personnes 20 et quelques mille musukuto ozo bazotini le message yebi pe bango te misu pe boza ba mité kaka vidéo ya polémique ya pasteur kaka po pasteur wana bengani mutu wana biso tokoya olobela ka makamba ba pasteur te ozo atanga moko na telemina makamba ba pasteur mais il faut to ya koloba pe droit ya ba humain faut ko laksa solidarité siko nga moko na lobi na point ya pasteur na zui na tiki nazota misu na nga nazotala nanu na Libye na yeba nanu est-ce que ba congolais baza kuna te ba fie ba congolaise ba fie ba congolaise baza ebele baza na prison baza ko violer bango. Alors ba fie ba congolaise na asi na ozwa bango nde lobi boyo kabino moko ba démarche. Alors siko ba misusu bazoya babandi ko ya kotiela ka batu ba commentaire wana kaka likamba pasteur esila kate kaka kotia ka commentaire pasteur asali bien misusu pasteur asali mabe pasteur asali mais est-ce que toza kaka na besoin kaka ya kosokipe kaka na makambo wana kaka est-ce que eza lokola ko likambo moko na ndaku na yo tom moyibi moko akoti bana no bapanzani na quartier siko zo luko yeba na porte ni mwana na kotaki. C'est ça ce qu'on a na 100 congolais le fait que zo mona ba photo ya Libye le fait que zo mona ba esclave na ba koti bango na cage ndeko nanga ba o soit disant bozo koma ba vexer bibi ke belé donc il faut que za na compassion ya komona ke est-ce que congolais za na kati te même batu misusu loko ba biso ba congolais tozala ka mona fierté moko boy biso to yaka poto boyete non be étudiant na biso ba kiti na Libye bota la photo oyo nga na tie mibale wana kaka o batindelinga zoba ba Libyen wana bazotia bango ba minduki na mitu po ba cacher ba information mais biso na bango tokopotana soki gouvernement congolais bosali effort te diaspora ekokita mpona kolibere Congo bandeko na biso na Libye et puis ndenge eza wana tokozala mobiliser. Il faut bino bosala tout botia ba congolais wana botindela bango avion ba congolais bazonga bana batu bazonga Kabila oh boyo kabino moko bandeko na bandaki kozwa nanu ndeko moko bapesa kinga ya Camerounais yende mutu azo yeba ba congolais oyo bazali po bakaboli bango ba misu baza kota ba désert ba misusu baza côté misusu basi na biso ba congolaise ba déclaration ba congolaise pe baza côté misusu boyo kasikoyo ndeko oya Camerounais ye mutu bapesa yenga contact. Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir mon frère.
Allô? Bolanda maloba, bolanda français na ngai te, s'il vous plaît. Alors, bonsoir mon frère. Bonjour. Bonjour, moi je suis ici en Suisse. Hein. Parlez un peu doucement, je vous entends mal. Vous parlez doucement. Je parle doucement ou fort. Allô? Ok. Allô mon frère, moi je suis ici en Suisse, je suis congolaise. J'aimerais avoir des nouvelles, oui, pour mes frères congolais qui sont en Libye. Vous êtes en Libye? Oui, ici. Et est-ce que je peux avoir mes frères congolais, je peux discuter avec eux? Et il s'appelle comment? N'importe, vous n'avez pas des Congolais à côté de vous? Il s'appelle comment? Il y a des Congolais dans le service, il s'appelle comment? N'importe quel Congolais, j'aimerais... Moi, je suis ici en Suisse. J'aimerais avoir beaucoup plus d'informations pour mes frères. N'importe quel Congolais. Moi, il faut le nom, je peux Non. vaguement pour qu'il y ait un Congolais. Mon frère. Il n'y a pas assez de Congolais. Mon frère. Il faut aller demander, comme ça, c'est un nom à qui il va le demander. Mon frère, tous les Congolais, parce que vous savez les problèmes qu'il y a à Libye, nous, on voulait quand même savoir plus pour nos frères. Vous tous, alors, comme je suis à la nationalité congolaise, c'est ça, j'aimerais un peu discuter avec mes frères ou sœurs. Ah, d'accord. Ah, les Congolais sont dans une autre cellule, dans un autre compartiment. Je vais tout faire pour avoir le numéro du compartiment et on va envoyer ça. Mais ça, c'est votre numéro, on m'a donné pour essayer de parler avec mes frères ou de sœurs. Si vous pouvez m'aider. De toute façon, je vais prendre ce numéro, le numéro du compartiment où ils sont, je vais vous communiquer ça et vous allez appeler là-bas. Ok? Oui, merci beaucoup, mon frère. Mais c'est comment là-bas? Vous pouvez m'expliquer? C'est comment là-bas? D'accord, il n'y a pas de souci, je vous en prie, madame. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Allô, mon frère, excusez-moi d'abord. Allô? Oui. Mais en Libye, là-bas, c'est comment? Parce qu'ici, en Europe, on a marché. Hein, vraiment, on n'était pas content avec les vidéos. Alors, c'est comment vraiment là-bas? Très grave. Parce que nous, on continue toujours la pression. Comment? Nous, on continue toujours la pression parce que ce qui se passe là-bas, on n'était pas content. Tous les Africains, nous sommes quand même fâchés de voir des vidéos. On vous a traités comme des esclaves aussi. C'est la merde, comment je dis, c'est la merde. Oui. Non, mais je fais partie des gens qu'on a kidnappés, bon, ils vendus, c'est la merde. Mais pour avoir mes frères, je vais faire comment? Vous allez me rappeler ou je peux vous rappeler encore? Bon, je vais vous faire signe, je vais chercher à voir un numéro laquelle ils sont là, je peux vous tenir informé. Ok, merci mon frère. À tout à l'heure. D'accord, madame. Merci, au revoir. Alors, nazotiela bino sikoyo bacongolais oyo nazwi bango parce que akendaki kosala démarche mpona akende na selile mosusu mpo akende koluka bacongolais baza ebele. Alors sikoyo natiela bino bacongolais oyo nayoki bango mpona koloba ke non eza na bacongolais mosusu raisonnement na bango eza mwa moke bien te kaka bacamerounais baivoirien baza kuna biso tokendaka kuna te yango biso ni moko bacongolais mpe fo tokóma toyeba nanu à la source soki vraiment mpe bacongolais baza malgré tokotelema mpona baafricain mais il faut mpe bo erévolte bino boyoka mpe bandeko na bino soki baza kuna bamikuwa oyo tozomona na to ya bafacebook soki mpe ezalaka mpe bamikuwa ya bandeko na biso kiaku kiangani alors boyoka bacongolais oyo na bafrançais na ngai etengama na bandaki kosala badémarche mpona ko première numéro bapesaki bakodaki nga ke basolaka mwa mabe soki bango baza wana. Mon frère, excusez-moi, vous êtes... Osco numéro ya congolais. Oui, allô? Allô, oui, allô, bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour, papa Cédric. Bonjour, mon frère. On a besoin de qui allait, hein?
na ngai nayeba mpe banouvelle ya Guy Alain sikoyo ndenge nini boza bien. Allô? Bolimbisa mwa muke azalaki na problème à connexion passe. Moi connexion ezot déranger hein. Ndenge nini bino kuna na Libye? Ndenge nini bino kuna na Libye? Les connexions des eaux dérangées. Ndenge nini aza bien kuna? Oui, Aza na vraiment bien. Aza bien, Abima qui est Aza na déjà bien bachonja qui bosoli na mikolo te nga nazobenga par rapport mpona kozwa banouvelle na bino nyonso tu makambo ezoleka na Libye ndenge tomonaki na bainfo ke esprit bakomisi bino baesclave kuna donc voilà nangi nazwa beaucoup plus bainformation mpona bino nyonso tu bandeko. ezaka bomoni tolobi dans Libye vraiment un blague. Ils ont vraiment difficile parce que bien et makambo ya bongo vraiment en otage kukanga il faut faire profiter bongo nationalité nyonso bazokanga congolais, gabonais, sénégalais, ivoirien donc nazozala kaka blague. Mais sikoyo neti yo mpe bakangaki yo oza sikoyo oza libre to oza na kati ya prison? Mais sikoyo oza oyebi bakongole mpe misusu ebele baza na prison kuna eta na bango eza ndeni? bakongole mosusu baza na prison eyebi bango mais tozwaka prison oyo biso vraiment tozalaki kuna ezaka prison na oyo komwana se so okoloba makasi papa? oui nalobi parce que ntango bakangaka biso baziyoka baziyoka mpona moi azalaki na problème ya connexion. connexion ezodérange oui na obenga yo parce que omoni ngai nasalaka émission alors vraiment eza mpe na bandeko oyo ya biso bacongolais ba RDC baafricain mosusu bakomprenaka monoko tozoloba balandaka mpe ekozala malamu mingi mpona kopase mpe message mpona bandeko na biso bayeba mpe situation nini oyo bino boza kovivre nango na Libye. S'il te plaît, là où tu as pris mon numéro, c'est tout en garde. Obi? Allô mon frère? Oui, na lobby non. Numéro nanga aussi yango wapi? Na pio numéro nanga. Parce que nga na bengi ndeko moko ya Camerounais parce que mpona koyeba situation na bino kuna soki boza bien parce que moni média ezosala mpe rôle nango ntango ezopesa mwa pression na bandeko na biso oyo baza na kati ya eta ya kozwa charge ya biso bandeko surtout baoyo boza na situation kuna ya injustice alors yango moni tozozala sensibiliser ya koyeba mpe baeta na bino tokozala tranquille te nga naza na Suisse. frère wana moto apesi mpona atindi kaka aedenga alukelanga bacongolais oyo soki ayebi oyo nakoki kosola na bango mpona omoi nayeba nazwa mwa bainformation
pona kosunga bino et puis pona kolobela na communauté parce que biso toza na marche na Nations Unies awa na ONU ezali samedi misusu eza lundi. Alors pona vraiment kotia pression na ambassade ya Libye batika injustice bazosala wana. Alors nga na bengi pona na nga naza na Suisse. Alors nga na bengaki pona yeba nazwa mwa bainformation epa na bino bandeko na nga toyeba mpo nasalaka émission bato balandaka nga mingi. Non, pour mes athées, dès que je suis là, information, on va couper ça. Merci. C'est là, tout mon repère, on a des cas pour demander comment tout est bâtiment. En plus, parce que là, moi, passe. Oui. Omoni mon frère, omoni bino boza kuna bandeko oyo bino boza kuna bandeko oyo baza awa quand même toza pona to sungana donc to se soutenir omoni même pression bandeko basali ba marche ozomona même bandeko la biso ya ba africain misusu ba ivoirien bake bazwi bango soki bandeko baza na situation kuna ya moi pasi pourquoi pas vraiment kotia pression que il faut bozala quand même na soutien au lieu quand même kofanda bongo lokola bana bitike ça c'est pas bien. Donc tozo ça la démarche à boye pona ko laksa solidarité na bino bandeko na biso. Donc merci vraiment, merci en plus une fois encore de plus merci. Donc ça n'est vraiment bien pour nous qu'à voir Congo nous mbapino ba mais ça vraiment bandeko na bino vraiment toujours souffrir là. Donc toujours souffrir vraiment awa tu peux même pas imaginer c'est là dans votre ba image voilà. Alors ngato na sala émission et puis na présenter ngo na bandeko na biso ba congolais na si émission nga elandama pe na Kinshasa elandama pe na Brazza Angola a pe na Europe batu ba yebinga balandaka nga plus. Alors émission vraiment na ko présenter ba bilo pe rotine nga vraiment na ba plan tout ko sunga bino to ko zala na bino to ko soutenir bino donc vraiment média eza na force na makasi. Ok, merci. Donc, j'espère que c'est après parce que sont vos activités. Comment on a Maman Nicole? Maman Nicole, oui, émission n'a tozo kende wapi. Alors, na otinde lope déjà vidéo moko na sina sala ki po na makambo ya Libye na otindelo yango mpona soutien toujours totika toujours na contact et puis kopesa na vraiment ba info ba makambo ebele mpona kosungana. Merci beaucoup mon frère. Merci vraiment. Merci. Ok. Courage. Merci. Merci. Alors bandeko na nga oyo bouti koyoka ezali ndeko na bino donc eza ndeko na bino congolais tout à l'heure na bandeko oyo bakotaki te bokolanda video après mpona koyoka d'abord na bandai badémarche na camerounais oyo aza na Libye eza mpe na bafille mosusu ya bacongolaise baza kuna me baza na prison mosusu basala bazwaka bango bakende osala mpe bakindumba ndenge bandeko wana mosusu baexplike nga alors mpona koprotege bango par rapport à information alors oyo ezali nasi photo oyo natiaki oyo na Facebook na nga so botala photo oyo deja ya ndeko na biso congolais oyo batindeli nga mibale me bakaboli bango photo ya congolais oyo nde azalaki maladi makasi tellement maltraitance ezalaki makasi azalaki congolais alingaka kufa bande babibisaki na prison na bapression mosusu ezalaki wana oyo babangi mais bato oyo bazotikala plus na maltraitance eza bacongolais pe parce que ndenge tozomona tomoni baivoirien bazongi déjà alors nayebi te nini ezose passe na bamito badéputé congolais nayebi te Kabila qu'est-ce qui se passe
donc oza na temps ya kokende ozola biso bandeko na biso baza ba étudiant oyo bakende kotanga na Tunisie kuna soki na banzela na bango kuna alors ba visa na bango esilaki bakei sikoyo bakende ko se réfugier na Libye. Alors ba mikuwa misusu bozomona wana ba photo mikuwa misusu bozomona wana eza ba congolais pe misusu ba na kati. Bonsoir maman Solange la grâce. Yango nazali koloba ba congolais eloko nini yango ezalaka na ba congolais misusu. Video ya pasteur wana kutu nazoloba na kolongola na ngai yango parce que video ya pasteur wana soki ba congolais 20 et quelques mille bon partager biloko o eza sensible eza sans na bino pour ce coup tout est mais sans tant ozomona congolais moko akomi président na Amérique ils sont salo fier ozomona congolais moko ndeko poza na poto ya ona lobaki na tongo ndeko nanga yo emiso olengaka ba fartir yo emiso olengaka emiso moi au niveau somba kaka mesh boni basi ba congolais ba komo sesa bango kindumba kuna bazo beta bango ndeko ya Camerounais oya na video na tie na likolo alobi nini alobi ke batini bango ba coucher mibali na mibali bala na mibali ata kutu azali na courage ya kokoma na EPD te mais il faut ça lango sikoyo nga garçon na taona zui habite madame groupe ba congolaise baza pe kuna bakangi bango baza côté na cellule mususu bozomo Camerounais oyo na uta ko joine bandeli congolais oyo au ye Camerounais na mutauti ko jola nga ye auta ko luka ye côté mususu po ya monta zo tuna nga numéro nango zui yango wapi ye mutu on dirait aza muto ya Alexa Rabatu to azo travailler par bongo po na ko luka vie bande ko nga ba congolais likambo nini yango na ba distraction. Tous à rappel na compassion ya makila na ndenge nzamba tinda na pays ya Congo tobo ite moko pe eza ba biloko mususu ndeko sala o ya ona banda ko na commune bi eza bien ko ba verset biblique mais ko lakisa ko salela ngonde loko eza important yango wana. Comment ba congolais obiko vidéo ngana tia pasteur wana bazu 400 personnes bazo partager et puis soki to ba ye wana soki 25 000 personnes kaka babandi ko lobela kaka babandi ko nazo tala ngo penya 25 000 personnes et puis 10 000 soki combien de mais comment beaucoup matina niveau kaka loko eza polémique il faut exciter mais loko eza po bazo bande ko na binote. Mais oh emisu to sala auto ebite na ba campus kuna to mona muteko la biso za na poto okoya obenga biso ke kuza na ngaza kuna na campus kuna mais oh emisu na mona ozaki muto za yokola nanoka ba buzoba o monte ba soutenir yote o mona te ndeko na mususu ya Cameroun aleki alobi moi passe abi merde awa eza passe ndeko muso ya congolais po azoloba moi muke ba kodenga balobi bazoloba moi muke na kobanga bazo teka na entre bango na bango ba noa nguna ba teka na entre bango na bango pona mambongo omo oyo emiso obimisa ba information moi bien boy ba ko sale pe misusu donc moi bien te kaka donc so de azo comprendre déjà na o comprendre mamoko langage alors bande kunanga biso nde batutoko oko changer Facebook na yo boko belela pona emisusu gouvernement Kabila bayo kasoni babanda kotala ezala teto ko ya kofandela kaka makamu kaka oya mike ezanga tina nasi bandeko bazokota bokolanda ne bandeli nde na sa di démarche ba congolais wana nde ba lobby. Alors lobby na asine na wana démarche za ko continuer parce qu'il faut tous ce que ba femme congolaise tant yo za na poto zo la tabijo zo me massacre à cher ozo mona ke mundela arabe zo ko humilier femme non ya congolaise azo moi sa congolaise attendie ma kolobe atini mibali bale ba coucher ne ata même ata bazo pesa bango ba mbonga ona ndenge na bango na sentiment na bango mende il faut révolter yo il faut donc au ko za la mutalo kumute awa na poto mundele muso arabe muso mona yo atalio ba seki donc il faut bango sentir que non abo toucher ba place va se toucher raté des fois monsieur Gogo za la kaba noir nyo surtout mais bino ba congolais ba se révolter bolobi biso ba simba katika kombo eloko makasi wana ezape eloko makasi pe tant ba toucher une femme congolaise bazu une femme congolaise ne ba rabi ba osala bango kuna bazo ba femme congolaise mususu bazo teka bango ba kende rosa kindumba en plus bazo nsi bango na prison mais yo femme congolaise oza na poto wa obandi ko lata misunga na lata ka bijou bwe ndeko nanga mundela koyeba valeur na yo te bomote amona zo
boseka na bi bato bazokolobela makambo ya libi bato misusu bopartage bavideo ya basapi ya bagriffe mais eza koloka eza normal te ngani naza boye c'est fini ngai nakokotela su mundele mbongo te nakomema saka 10 euros Gucci na komema ngo te badoseka bana na komema ngo te na nko parce mindele balinga biso te au moment où yozo mbongo papa eke na caisse na bango eke na ni mema saka liputa na saka même vidéo na ba kito mema biloko ya biso pe des fois soko moni que oza capacité to misusu 100 francs na sombi na pona nini yango pona nini tozo bima ba l'échec na sima ya poso mindele okomona emisu yoso ozwisaki no liputa wana otiela bagazin mundela oyo olukela ngo mpe boye te mpona ni bandeko na biso baafricain surtout bacongolais sapi yango epesaka million combien epesaka komi kobimisa biso ridicule peuple noir yango bomoni ke même banoir lelo bazose révolté pourquoi parce que mindele bando oseka banoir mindele bazobarega les gens là tozovole bango en même temps il se croit comme si que non baza na bavie bien alors que non baza na bavie moko apasi mais bino bosi bomona mundele ni même ata oyo ba Bill Gates wana bomona ata ba mindele mosusu wana oyo baza ya mbongo bino bosi bomona bango balobelaka bilamba te balobelaka ngo te mama Rita oui okoki kobenga na yo okoki kokota na yo na ndenge ya nini ya Facebook awa okoki kokota na yo mpona kopesa mwa point de vue na yo mais lobi na asira do bakende lukelanga na prison bafi wana bacongolaise wana toyeba nano bafi ya bacongolaise et puis toyeba lisusu parce que tozana ndeko na biso moko ya congolais aza gravement malade babetaki na balibien vous les libyens vous ici on va vous niquer aussi babetaki na balibien après aza siko na nini soki na eta moko wana ndeko wana lobi bakoluka nanu moyen mpona ndenge eza wana toyeba lisusu bien bainformation misusu mondire bazokolinga kobomba eza die merci kozwa garçon wana ye kutu emiso akotisaki mwa nini na ye epuis na baoyo mpe bakanga bango nde ndeko na biso ya congolais alobi bakanga bango ye akangama ya video benga na ndenge nakotio na ndenge ya video soki obengi na ndenge ya messenger ekokata benga na ndenge ya video ekozala bien mingi na ndenge ya video vraiment bandeko nanga bacongolais tozokende wapi bandeko nanga bacongolais kaka congo eloko makasi congo eloko makasi mundele okozala na mundibu awa atali bino kasi barabe wana bayebi te bayebi na bango banor ebele batondi bango maltraité donc barabe wana kutu na salue au moins quand même geste bacamerounais ozomona baloba kiangani siko bino ya bakiangani na bino boza po bato biso boyebi kaka ke non ote nzela mai wana ezalaka kaka bango nde banoir wana baivoirien bamalien basénégalais banani wana baburkinabe moto bayaka wana sikoyo bana na bino ya campus bana na bino ya inikini bango wana nde moto baza kuna baavenir na biso ya lobi bana bandeko na biso mibali bino bomoni mibali oyo na tie wana bandeko na biso mibali ya lobi bana na bino bandeko na bino bango nde moto baza kuna ozomona bango nde mutu baza kuna alors bandeko nanga vraiment bo essayer pe nanu vraiment koyeba kozala na solidarité nayebi te mama essayer nanu kobenga nanu awa po namonaki ekataki alors najoute yo allo mama Gertrude. Allô, maman Gertrude. Bandeko bolimbisa mwa moke maman Gertrude nde moto aza na biso na ligne asila alinga apesa biso message. Allô, maman Gertrude. Alors, Rita maman Kota. Allô? Bandeko bolimbisa mwa moke mpona bandeko baza na nazokoinvite bango nayebi te comment ezosala bongo. Oh là là.
Invitez à rejoindre votre... Il sera envoyé. Ah, ils ont les catés. Invitez papa Camille, soko korope sa maman Rita. Nini, fils abenga na ye. Nayebi te pourquoi option nini na fini. Nayebi te pourquoi ezosala bongo. Nayebi te pourquoi ezosala bongo. Alors vraiment naza ko continuer pour na komi nanga vraiment na suka pour na bandeko mosusu balandi vraiment conversation oyo ya ba congolais na Libye te na bandeko mosusu bo essayer mpe kolanda video na ebandeli mais eza pasi mingi nazokamwa kaka na bamama na biso na bapapa oyo boza na poto boyoki bino moko ndenge banda na Camerounais oyo nazwaki nauti kozwa congolais wana oyo na Libye parce que nazwi ye kaka moko baza ba congolais mwana mobali oyo bapesa ye nga nkombo na ye azalaki congolais oyo azalaki grave vraiment kuna yango na bandeki kotuna santé na ye mais bafi mosusu ya bacongolaise bakangi bango na cage na selili mosusu kuna na prison. Alors naasire na koeseye mpe kozwa bainformation na bango lobi na koinsiste lisusu na numero nazwi ya ndeko na biso ya congolais to ya camerounais mpo ye camerounais wana ayebi un peu mwa baprison oyo baselili oyo batiete bango oyo bakaboli bango sikoyo Libye esali bongo ezotala mpe pays na pays ndenge bazoya korécupere bato na bango. Alors gouvernement congolais boyebi baétudiant ebele ya biso baza kuna na Libye baoyo bakendaki na Tunisie baoyo bazalaki na Maroc balongwe kuna bakotaki Libye bokende kozwa bana bato bana mibali wana ya barabi wana basala ngo na nko bamama na biso bacongolaise oyo baza na Afrique na Kinshasa bazoteka bamapa na bango bazoteka biloko na bango mpona kofuta minerva na bana na bango barabi wana vraiment bakende kozwa kaka bacongolais bakangi bango en otage mpona kosala bachantage bana yango bakoma kosenga bamama na bango mbongo na Afrique omona mbongo ekei ti bapesi bango baliberi bacongolais bazosala kaka bongo. Mais ndeko nanga congolais pour ton information yo oyo kanisaki kaka banani bamalien mutu baza kuna baivoirien mutu baza kuna preuve à l'appui yango nazweli bino bacongolais en direct na Libye et puis bafemme congolaise bokoyoka bango bakoleka bakoloba bafemme congolaise oyo mpe bazosalisa bango kindumba na force bolandaki bien video ya camerounais wana ndenge azolobake bakushe na mibali na selile batindi bango na nko ndeko vi o bato bazoleka kuna eza pasi otikala indifférent ozala comme si ke likambo wana etali yo te tant que oza na nationalité congolaise ozalaka na fierté nango il est temps ya kodéfendre bandeko no même na Europe ezala te ozotambola no comme si rien n'était mundibu akosemoke no parce que eza baje na bango eza bao baza na poto bazomona biso banoir comme si toza bandindi toza bato eloko pamba bandeko na nga il est temps yango mona azolobela mpe bandeko na biso miso ya combattant bokende koluka pasteur wana bokende koyebisa bavideo na ye oyo eza na internet balongola ngo na baeglise na bango baye kosala bato badistraction au moment où un misusu mboka na bango moko eza na état critique bandeko na bango bacongolais ebele baza na Libye basi na biso bacongolaise lelo basi bacongolaise bakende kofungolaka bango makolo bapesaka bango barabe wana bakushe na bango na nko mpo na nini yango boye bandeko na ngai epuis tofanda calme tozala penya calme kaka koya kolobela video moko na Facebook ondie comme si bolandaka nga te nzoka bato misu balandaka na bango nga na nko basalaka sembla bazwi video wana botia yango 25 000 video oyo epe koma mpe 25 000 to partage yango mpo gouvernement Kabila bakita lobi na ntongo bakestionela biso bato ya ivoirien bauti deya kozwa deya bato biso mpe tosala mpe toganga mpe eza politiki te ndeko lelo emisu descendant na yo okoki kokufa lelo ndeko na nga oboti bana na yo bakokolo na yo oyebi te bango nde emisu lobi soki mabele wana ebongi lobi bakozala baministre kuna bakozala badocteur kuna
mpona nini koignore terre oyo nzambe apesi yo soki oza koignore yango oza na kati ya malédiction oza na kati ya condamnation keba mpe kozala mpe jugement mosusu ekozela yango wana parce que oza fier te na eloko nzambe apesi yo kaka baverset biblique ebelebele mpona nini peuple oyo eza boye natieli bango kutu bafoto ya bafrère wana mikuwa bafrère babimi ya mikuwa na nzoto frère oyo nga na tuni ya congolais parce que aza babeti ye makasi azalaki gravement malade il faut esala yo passe il faut révolter yo nalobi te ke no tozwa baranking baarabe nyonso to te kaka nde baza mabe mais baza race moko baza motema mabe même na bible deya baza bana mabe baza bana mabe alors soki oza ni femme congolaise nga kutu nalobi c'est fini babiloko na bango mindele bamarke na osomba yango lisu te mpo bazosakana na bato mindele bango kaka mutu toboyi na biso te entre biso na biso baafricain toyokanaka te mais bango kaka mutu babomi génération ya jeunesse afrique wana afrique eza na économie te par terre apres biso so baafricain toya okoti magasin doseka bani bomba nanu mbongo ndeko bomba yango bomba nanu il faut mpe bango mpe magasin na bango mpe bakota mpiaka parce que des fois banoir mpe bakotiselaka bango mbongo boniko bandeko na ngai mindele baoseka biso mpe sikoyo so tolataka bagriffe yango banda tobanda kolata nga kutu banda nano naboti te na bandaki kolata babiloko yango tokiti nango na bana échange biso nini des fois biso tozwi bihumiliation parce que arabe azoteka ndeko no na 200 francs suisse adiscute mutu baketeka ye na 200 francs adiscute na 200 euro adiscute na 100 euro adiscute na 50 euro adiscute oh mais c'est une insulte eza insulte makasi meme bango mindele bakolinga te bateka bango sikoyo mona yango bandeko na nga topesaka nzambe merci mpo basi oyo bacongolaise baza kuna na Libye soki balobi bochange yo moto oza na poto ata fartire ezwako motu oboye pesa nzambe merci na situation oyo oza nango awa mais kokanga misu te eza bandeko na yo kiaku kiangani eza bandeko na yo ndeko na nga po congolais angolaise baangolais pe na encourage bino baangolais bokenda ni kovérifie est ce que eza na baangolais ko baza kuna te nga nauti kovérifie pe awa nga na vérifie nde naye kotrouve bacongolais kuna congolais oyo alingaki kokufa oyo betaki ye vraiment baza badayebi te baza bato moko nayebi te barace yango bazovivre ndenge nini ezalaka te ozomona alors bandeko nanga me baangolais bozoyoka lingala bomeka nango kose renseigner s'il vous plaît bacongolais dokende na este bazoboma bacongolais beni bazoboma bacongolais baétudiant oyo ya inikini oyo ya biso kuna ya IEC kuna bango nde moto basopanaki kuna soki ozomona bafoto wana bozomona bafoto misu na ti boyoki bino mo ndeko na bino congolais alobi otindelanga bafoto donc bozomona bafoto misu bokanisa bino te kaka bamalien kaka basénégalais kaka baivoirien te ntango ozokama wana ezala bacongolais moto baza wana bino baarabe vous les arabes vous nous on va vous niquer parce que là c'est comme dans le 21e siècle bokende koteka baafricain c'est vraiment eza vraiment nayebi te c'est dommage mais bacongolais vraiment bozala na solidarité bozala vraiment na esprit ya solidarité vraiment ke bokende kuna bomoni na Cameroun babeti Libye moko pardon au moins bacamerounais quand même bravo babeti parce que comment babiso toza na bango kuna même nazoloba boye même Kabila yo zwi libyen aza na gouvernement na yo na poste à bien puis balibien bazobeta biso bacongolais Kabila non congolais vraiment au moins congolais bino oyo boza na kini botelemela Kabila na ambassade ya Libye parce que libyen moko na minute aza na gouvernement wana azosala ne pe bien non ça c'est pas juste quand même eza juste te non bozala quand même réveillé botika bafitilité bozala comme camerounais oyo nauti kozwa oyo bozala pe comme bandeko misusu vraiment na minute oyo nini actualité eza nanu makambo buzoba te yango yo pasteur oyo osalelaki biso bacérémonie baspectacle na moninga na yo na berger na yo na banini na yo bacombatant so toza baesprit te
na Kabila ko lekisa bato aboy pour na ba distraction au mona ke a détourner un peu esprit ya bato si on zo provoquer bato au lieu de banana libi to kyo kangi église nani au moins sikoyo pour na kolakisa même que non au moins ba siècle otokomi botala bana poto nde ba obota bana bino nde ba obota même biso oto satandaki te tokoya kolobela boy moi ba siècle otokomi mais ndeko il faut quand même au luka éducation à moi na bien ou soit ba maman ba papa et bon na siècle ni obuzo ba kosila même nga o mutu bande ko linga em sus kolata na bande ko linga quand même sus ko somba ça que cher mais na comme mona ngweza injustice ko na comme mona ngweza mvutima ezali boma komanga na ba facture bele na question mara loka 500 euros 1000 euros batu ba moninga après nga mona ndaku na lalinza nga mona ndaku na zoko kalisu ko gérer ba facture mususu te bozo mona te que notre zali eza ki esclavagisme ya mutu spirituel. Alors bandeko nanga na suki awa toza wana toujours pour continuer to sunga bandeko na biso solidarité toujours bangolais naza ko encourager bino vraiment toza la peuple moko toza la race moko race moko ya buzobate vraiment toza la quand même et toza la tout comme ba camerounais ba ivoirien bandeko misusu vraiment bazo lâcher te donc moni boyoki bandeko babi eza passe kuna faut toujours pression. Faut vraiment pression. Alors, gouvernement congolais, message à Souka. Todo senga bino ba million te. Todo senga bino ba orte. Todo senga bino gouvernement congolais. Bokende ko lozola biso ba congolais baza kuna. Pi ba ndeko na biso ba combattant, misusu makambo libi na okota ngote. Makambo li obundela peuple, obundela bandeko na yo. Alors, to bundela ka est à Congo te. Tobundelaka Beni te, tobundelaka ba peuple congolais. Tobimisa ba femme congolaise oyo bazo teka bango kuna, oyo bazo fungula mama nkolo na nko, po basakanela bango na nko. Alors toza wana sikoyo pona ko défendre drapeau na biso. Toza wana pona ko défendre ngo. Ivoire bango ba ivoirien ba kiti déjà. France 24 laksaki. Kabila tozo yebisa yo kende ko zola biso bandeko na biso bokomisa message oyo bien akomona na ye kende ko zola biso bandeko na biso s'il te plaît kende ko zola biso ba femme congolaise oyo ndenge eza wana baza humilié ndeko na femme congolaise zola na vidéo oyo komeka siko somela mindele ba biloko ya valeur te so muto ozo na valeur te yo pe ko zoya na tika ye bongo na position wana. Pourquoi biso to ya ko enrichir bango? Eza ba ignorance. Eza ba ignorance. Eza sentiment nzoto te, eza la rande balobaka même nani o papa na biso mususu aloba. Koza ko yeba eza liwa nza. Koza ko yeba papa mo pao. Yo po lobaki maramba libi. Omoni siko ndenge eza wana bienvenue na kati ya makambo oyo ya ko défendre peuple, ya ko bundela peuple. Salela biso pe vidéo yebisa Kabila atinda avion ke de kozwa peuple congolais na Libye ba congolais bazoko kufa Kofi Olomide salela biso parce que ozali leader d'opinion omoni tango batolobaka no ke non il faut loba maramba Congo po ndenge ozalaka wana soko bandi koloba maramba Congo Kabila ko simbo te so Kabila meka simbi yo eza lokola bimisi peuple libanda po biloko mosusu bino pe bobanga na bino pour rien. Oebite lobe ko remplacer na place wana ezalaka emisu ba père babino ndenge bozaka wana soki ka bomeki ko loba kaka boy Kabila meki ko simbo eza ko neta bimisa batu libanda. Alors salela biso vidéo ba congolais ba longwa na Libye bandeko oyo bozaki na bandeli boyoki ngande boyoki témoignage ya congolais na camerounais o asalinga ba démarche donc ba congolais pe bazaki na cage wana. Ba photo mikuwa bozomona wana ya bandeko na bino pe ba congolais ba étudiant na biso ya campus ba étudiant na biso ya IEC oyo balingaki bakende ko continuer soki banini na bango kuna vraiment bandeko na nga étant que une femme congolaise ozoyeba ke bazoko tanda makola une femme congolaise na ba libyen na ba arabe wana
oyo bazokosala kendo bateka bandeko na biso abasi boyo nde eza bona kozwa bango lobi nazola bino bandeko na bino abasi il faut pas kozala fier na mboka mundele omemisaki na bango a cher alors bango nyonso mindele wana baza bacomplice bazozwa biso na valeur te. Vous les arabes va vous niquer bobimisela biso bandeko na biso bobimisa bango pi Kabila sala tu bozwela biso bandeko na biso pi Koffi Olomide sala tu osalela biso video olobela biso pona bandeko na biso bandeko na ba congolais bopanza ba video oyo bo partager s'il vous plaît azobondela bino boko sauver ba milimo bandeko na bino boko sauver ngate boko sauver ne bandeko na bino boko sauver ngate kiaku kiangani bangolais pe kiaku kiangani avion ekendaki ya ba code ya ba ivoirien bazi ba